députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona député. Tokomi mercredi 25 janvier 2023. Tosololaka. Naebisaki bino ke to lancé opération de rwandarisation de la RDC. Ezala na armée. Ezala na la police. Ezala parmi les politiciens complices. Ezala na ba service de renseignement. La dérwandarisation. Masolo. Masolona de Pité attaque Yaba Rwandais contre un avion sur les sols congolais. Masolo. Les dessous de cartes, c'est dans ce numéro. Kakakuna na Nord Kivu, incendie et Salemaki na prison ya Munzende. Na Goma. Nani atie moto na prison? Masolo. Affrontement et Salemaki na Kichanga contre Barwandais et notre armée. Dans ce numéro, Masolo na député. Tolobelaki makambu ya tension entre gouverneur na vice-gouverneur na Maïndombe. Le vice-gouverneur revient en prêtre, ce qui est un missionnaire. Vous allez les voir comment il descend de son avion. Parce que nous parlons d'un vice-gouverneur, on va parler aussi de Gilles Lodi et Mongo. Sa descente na Sankuru. Un accueil chaleureux. Masolo. L'école kuna na commune ya Makala, Babeleli, totiela kibino oyo ya Kambov. Les lobos kolanda mususu ya Kinshasa. Les appels viennent de partout. Masolo. Masolona de Pité toko aborder question ya ba flatteur batondi. Selon la vision du chef de l'État. Oliswa Mokonzi. C'est dans ce numéro de la vision. Masolona de Pité. Tokozanga te kolobela aser chaud. Parce que Natikwit aser. Batu bazali ko sanroli na bao bazo utalibanda. Na bao tozana bango na Kinshasa buskilade na ndenga ko sakanate. Ok kuna na Tchela na province ya Congo central. Échange patriotique na capable sujet. Genèse Kalume aussi s'est enrôlé. Et nous allons vous montrer comment les drapeaux à serre flottent dans les champs et non en dehors. Tokolie Sabine. Tokotie Labino rencontre ya bandeko ya Benelux. Bao bazana Bruxelles na Luxembourg. Belgique na Luxembourg. Bien qu'il n'y a pas eu de caméra, na kotie Labino quelques photos ya rencontre à New York. L'échange patriotique na Bache à Canada. Nassima. C'est dans ces numéros de l'émission Masolo na député. Bande Konangai, avant d'aborder cette question, nazope sabino programme ya matanga ya mwasi ya moko na biso le capable Boni, otobenga kaya Boni, oyo awutaki kokufa, tokope sabino programme, nini bapesi comme programme, ndenge na ko senga ba capable nyonso ya ko kende ko compatir na moko na biso. Perdre notre cher, si vous regardez sa femme, elle est encore jeune. C'est pendant les moments difficiles et nous sommes les capables. Nous prenons le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Programme Mbappé Siboye, bien que ça c'est un peu. Programme des obsèques de Lorette
Kalela Sanga. Samedi 28 janvier 2023, veillée mortière à la salle polyvalente Oasis. Référence entre l'église Shekina et Pont Djili. De place Salouane et Zali. 18h, la mise en place terminée. Cantique religieux. Dimanche 29, Ezali, départ pour la morgue, il y a hôpital 7, Yandjil, Sainte-Thérèse. Levé du corps et Bakenango na salle polyvalente avant que, qu'est-ce que j'ai dit? Bakeko Kunda, Nasimanango, Bazoni kaka na salle polyvalente wan. Donc, Nzoto ya Maman Lorette, Mwasa Yaboni, Eko Bima, programme Eko Banda vendredi, qu'est-ce que j'ai dit? Samedi, dimanche, Koro Bimi. Nzoto na yezana morgue ya Sainte-Thérèse, Nanjili, Eko Salema na Oasis, eza entre église Shekina, Napon Yanjili. Boke kuna, bo console moko na biso, et puis ba okende cimetière Nasima bakozonga pewa. Je souhaite que Yaboni sentent que les capables sont capables et les capables s'aiment entre eux. Et kozala malam. Même si nous sommes loin, nous vous demandons de grâce. S'il vous plaît, yako se dépasser kokende ko consoler moko na biso. Et ce n'est que na ba circonstance owan ba santaka ke bato balingani bato baza sincère et honnête. Vous devez le savoir. Yaboni, c'est le grand frère propre, bien sûr. Il y a premier vice-président. Mais ceux qui ont été avant d'Akamusika n'a échange patriotique et non soyaka parmi le premier. Navni Kabinda, numéro 102. Il est d'ailleurs celui qui a appris aux gens de quitter là-bas vers les sièges du parti. Et kozala malam soki bokei ko consoler. Nalingi bande konangai. Dans peu de temps, tout est changé sur la situation qui se passe à l'est du pays. Nenge tolobeli. Tolobela pe, moi makambu ya mai ndombe, tokolobela ba makambu susu, mais les points. Oyo tokolobela mingi, eza oyo. Il y a situation à l'est. Tolamuki lobi, ba Rwandais, na ba marionnette na bango M23, ba bandi ko attaquer Kichanga. Bayendenge bayaka, mais bazui moto moko ya FRDC zongi siban. Mais la population va se déplacer encore une fois de plus. Mais après ce temps, vers 17h, avion ezalaki ko survoler, avion de chasse. Sur les sols congolais, j'aimerais que la régie puisse vous montrer comment l'avion ezalaki ko kende. Avion wane kendaki nango ezozonga pour que et atterrir na aéroport ya Goma. Du coup, babeti yango missile moko oyo babeti. Pensant que bako panza yango, mais juka na mapapu. Le pilote, le brave, a atterri, quel que soit ça, il a atterri. Na piste. Mai. Koloba mai eya yazalaki kwa wana moto ezopela. Lui-même est sorti, vous le voyez sortir. Et d'un côté, le Rwandais, ministre Nabangwa Communication, a confirmé que oui, biso to violé espace Nabango. Yango babeti, kuna bazo bengango provocation. Et de notre côté, un communiqué, il y a gouvernement Nabiso. Balobi que on ne va pas se laisser faire tokoti kabinote na oyo bosali. Parce que vous êtes venus nous attaquer sur notre sol. Nangonga oyo, selon les informations de notre possession, le Rwanda est en train de renforcer les militaires na frontière pour déclarer Bitumba.
Pona koya kobundisa biso. Quand vous voyez l'image, oyo bomoni na ndenge ba beti masasi, vous trouverez que c'est la volonté délibérée ya Kigali ya ko déclarer bitumba contre biso. Et nini sali ke ba beta missile n'avion. Kanda du fait que et pensait que bako piéger Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, en allant à Qatar, na Doha pour que bakende encore kovanda batalana na Kagame. Le chef de l'État n'est pas Zoloba. Oui, il y a les gens qui n'ont pas les sangs, il y a des patriotes qui ne comprendront pas. Et on impose à personne, il y a qu'à comprendre. Mais retenez, Bissoto lancé opération la dérwandarisation de notre pays. C'est l'anga bafichwa. Oui, ça c'est nous. On est abisso. Natangwa bitumba, ndenge to bundaka na Assemblée nationale, ndenge to bundaka sur terrain. Oui, nous sommes capables. Le code abatumi sous bazo comprendre, il pense que tala mutozali ko soutenir, tala batu. Je ne soutiens personne. Moi, je soutiens, je défends mon pays. Ce qui osana makila ya ba Congolais te ya vrai, et koya ko batama. Comportez-vous. Vous n'êtes pas différent de M23. Mais l'opération, la dérwandarisation, Kobimisayo. Paul Kagame ayo kikanda. Le kolaboy koya awa, zelana beta masasi. Il ne va intimider personne. Parce que la détermination oyaba Congolais et du chef de l'État, bande konangai, ce qui muto à comprendre yangote, il faut botter la imaram. Yoka kande muto zo comprendre te otikali nanu na kimutema mabe, mutema li kundu. Quelqu'un qui pense que, bon, écoutez, si moi je ne suis pas là, le kola bango bazakuna, tala basese yabatu. Je vous ai même mis plusieurs fois audio, il y a un responsable qui dit que à quelque côté on a parti à Balouba. Avec cette culture-là, notre pays ne va pas évoluer. Nous voyons le pays sous l'angle d'un individu. Nous voyons le pays sous l'angle d'une tribu. Bozomona mboka na sima ya batu, bo kitisi mboka bo chango na mutu. Non. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est président de la République aujourd'hui. Akosa la tanaye, Nasima, Akolongwa Mutumsusu Akoya. Et quand vous vous trompez croyant que vous allez comploter notre adversaire parce que vous n'aimez pas Félix, non, ce n'est pas Félix que vous n'aimez pas votre pays. Par conséquent, Nazolo Babande Konangai, nous sommes prêts. Il y a que va organiser ma ponomiata lobby mukolomo kwa kole. On se connaît. Ne pensez pas que kokende koloba, vous faites le théâtre et tout le monde vous regarde. Je vous ai fait remarquer l'autre fois. Nalobi comment mon vieux Martin Fayoulou, oyo ngai namona ngai tambu, namona naissance ya Side, j'étais là. Nanzembo ya Nzambe, c'est encore possible. Partout où il passe, il se met à genoux que bis ngai na ebi ke Fayoulou asambela kamakasi. Mon vieux Martin asambela. Mais à tout prix, koluka pouvoir, bango wana, allez bake, ceux qui manquent que ceux qui wapi, bakende ko, fukamisaka bango pa maman Maria pa koluka bango bilo, asale la kabango cérémonie na moi makasi. Et vous pensez que les Kino, les Congolais qui vous regardent, bazabana mike, mais vous allez payer ça? Ne vous en faites pas. Bakoto na bino yango. On m'a dit même, ah, je vois, banderole, vous faites la théâtralisation de la politique. C'est ce que vous faites. Le pays a besoin d'une classe politique. Les complices yaba rwandais, biso, patambu, to lancé opération la dérwandarisation et la déougandarisation de la RDC. Osala na armée, osala na renseignement, osala na la police, osa politiciens complices. Congolais place aux alliés, bo signala kabatu.
Et nous allons les sanctionner. Parce que si vous commettez une erreur, il y a que bon pesa lisusu bato de chance. Tozwa ba accord na ba accord. Accord où etie biso na difficulté. Il y a l'armée étrangère réseau à contrôler les 9 frontières. Place où ba beteli masasi wana, eza place bakenda ko signer accord mususu. Na Rubavu. Bakenda ko signer accord kuna. Et vous le savez. Lelo awa bande konangai, nous sommes tokomi lokola risé. Heureusement, chance pour Nabiso. Nous avons un président de la République qui n'est pas lié par les Rwandais. Et la façon que moi na mobali oyo, olingaye te. Azali kola kisa Kagame Musapi. Yango boyoki même l'entourage na yeba zoloba. Oui, Félix a continué à s'entêter. Kagame a kobomaye. Parmi les émissaires que Kagame avait mis à côté du chef de l'État. Et vous allez attendre longtemps. Il y a Kakokufa. Quand Joseph Kabila était passé après l'assassinat de Mzee, qui lui donnait 3 mois, avant 18 ans, ouais. Et vous pensez que le Kola Kagame est tout puissant et que Bino vous a faible, il fera quelque chose. Tout ce qu'il a fait, avion yango wana bazo bongisango, mbangu. Bazo bongisango. Ndenge ba raté ko panza avion wana, ndebo yeba ko raté kaka, ko sala quoi que ce soit. En dépit ya nyonso o muto akolo bake, mboko bazali ko asphyxier Goma, ainsi de suite. Te, o tozolo bake pona batu bazangelo kwa kolia, c'est de notre responsabilité. Soki ba province nyonso bo sala kabilanga makambo tozali ko insistaka biso le drapeau de l'ASER yango anezo flotter na bilanga. Wane zabiso le drapeau ASER ezo flotter bazo kata bilanga ndekuna. En dehors ya nyonso tokoti kozala nango comme stratégie. Nous disons nous devons apprendre aux gens à travailler. Seulement pas batu bavandi bazo zela ba nomination ndenge tozolo ba awa mutu nyonso aleki. Non, nous, mutu akeko sanrola yewan. Tozo kende pona to voter chef de l'État. Tozo sale le vision na. Yo so vanda na chef de l'État. Oyebi vision na. Etala bescro misusu tozana ba. Beaucoup de personnes bozoyoka alekao. Biso vision ya chef de l'État. O lisu ya chef de l'État. Donc chef de l'État pesa yo lisu ya tikala zo monate. Boni kimuyibi boy. Naloba kanabino. Botala bato bazalaka na mokonzi te soki azwi photo na ye bokomela maite na réseaux sociaux akochangawa achangu kuna achangu batitude na bango wan tous ces aventuriers que vous trouverez akeko se faire enrôler voilà biso tozali ko sala la vision mokonzi mboka vision ni tuna ye vision wa mokonzi mboka ezani oh le peuple d'abord le lobini tabatu biso. Et nous sommes en face à Batou comme ça. Et bien quand vous restez, les personnes sérieuses, bisotozobele la Bible. Mi colonions, je me poumonne. Je suis en train de parler. Pas parce que j'aimerais que vous regardiez mes lunettes. Non. Et le kongai na zoluka. Et ça y a que comprendre responsabilité na yo. Et na lobakango tous les jours. Un jour, au cause la que le dernier jugement va koloba. Nana asala kindumba nana zaki komela masanga bakotuna yo nino sala pona mboka ngana pesa yo. La terre est sacrée. Israël na Palestine makam likamwa mabele. Et Dieu est intervenu là-dessus. La terre est sacrée parce que la terre yango bozomona même sur le plan biblique Dieu dit à Moïse, je te donnerai la terre. Il a dit aussi à Abraham, je te donnerai la terre. La terre est sacrée. Bino kakande boyebaka ni valeur ya mabele na bino ni eloko moko te. Bozakuna kotambola mboka wane ko bongate. Tala mboka wana nenge sali. Et vous prenez comme discours. Vous prenez la situation de l'Est, donc vous vous moquez. Et des femmes qui sont violées. Et de nos frères qu'on tue. Yosi angolo kola discours ovandi na nakuna yo ndenge na vandi boy. Ovandi okoloba. Oshoko magoma matambe na yo waneshe koma na goma.
Tango zolo bawan, osho koma na Goma. Osho koma Masisi. Ruchuru wana oyebi attaque eza kote nini. Oyebi Nyiragongo. Oyebi wapi. Oyebi Kiwanja. To oyebi wapi. Ituri ango osho koma. Vous restez à Kinshasa en train de se balader dans toutes les télévisions. Et vous aussi, bandé. Et vous passez le temps à suivre des aventuriers comme ça. Yango moni mutu nyonso a comme une ambition politique. Mais vous vous battez pourquoi? D'abord, vous n'aimez pas le pays. Oh, je suis candidat président de la République. Candidat président de la République, oh, aligné ma belete. Oh, aligné Congo, vous sentez que quelqu'un est allé ailleurs. Les gens qui viennent chercher le pouvoir seulement ailleurs, ainsi de suite. Mais normalement qu'on est en train de violer. Nos jeunes, oh, bazali, qu'on recruté, nos femmes, bande qu'on a biso bazo boma, bazawapi. Au lieu que ça la plaidoyer pour que les gens, les puissants, comprennent que Kamboubazo Sala, c'est contre la démocratie qui nous ont amenés. Ils soutiennent ces gens par des voies non démocratiques. Au lieu de les malokola mutunyoso, te, oyo mutu a Fayoul, oyo mutu a Katumbi, oyo mutu ya Félix, oyo mutu soki a Mukwege, vous devenez comme ça. Beaucoup comme un ridicule. Et nous, à l'Action commune pour la République, même ceux qui boyoti un membre de la serre, les chefs de l'État n'ont pas besoin de gens qui chantent. Je soutiens la vision du chef de l'État. J'ai un parcours, je l'ai dit. Biso tozana parcours. Na tela kibino photo nangai. Na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Martin Fayulu. Wana na zana front. Il faut qu'on tale longinanga au comprendre que je venais d'où. J'ai assisté na ça. Biso tozaba to front. Au comment ba photo msous je suis avec les combattants. Tozo tambola. Et les lots, ceux qui viennent d'arriver, il faut passer l'effort pour que Bango Balinga Bango, nous soutenons la vision du chef de l'État. Commencez par maîtriser c'est quoi la vision du chef de l'État. Parce que ceux qui voyaient Bakaye, Olinga Tio Kenena ba flatterie, Jalelo Wanozo Kenenango, Azata na posa nangote. Il connaît bien. Histoire, il y a les corbeaux et les renards. Aujourd'hui, pendant 7 ans, que on est en train de nettoyer la cour. Ngai nazo déplorer kakelo komoko, que je vous ai dit. Mon vieux Franck Diongo. Parce que c'est le moment où Balingati Batia ba conservateur. Ba o bazo maîtriser l'essence ya combat mena. Ba o bazo comprendre ma camp. Maintenant qu'on nettoie la cour qui a été prise en otage par Bavotour Moussous. Conséquence c'est ça que si bino ba dedans tenter il y a secret il y a combat. Vous ne vous manifestez pas. Les kouya bakobana ko flatter on va les nommer. Je vous ai mis un audio d'un sénateur qui est avocat avec un parti politique. Aouti koza la ministre à la gouvernement il y a Sylvestre Ilung. Et il fait tout. J'ai des députés provinciaux, j'ai des députés nationaux, j'ai des vice-gouverneurs. Mais après, papa, vous venez d'arriver. Et ça se comprend. Bakozana ba parapluie na bango. L'avantage que nous avons aujourd'hui au Congo. Tous ces aventuriers-là qui se permettaient, il y a ba corruption pour faire nommer les gens. Bazo sotaka moko. Nalobi nabino, il y revient au Congo. Les ordonnances seront signées. On est en train de nettoyer la cour. Coup de chapeau, on a un service. On va payer ça. Les longs contrôlent tout le monde. Pendant que on doit me nommer. On doit me faire nommer. Si on mituna aucun de déposer candidature na yo wapi. Mbutu. Ba bazo kende pa banganga mikolo nyonso. Et vous restez là, des fois, dans la partie, que vous sentez qu'en tout cas, ces partis n'a rien à voir avec la vraie politique. Je vais demander à la régie. On doit nous remettre Malobaya, secrétaire général et à ABG. Beaucoup kako comprendre quel type de politicien j'ai déjà mis ça, je dois revenir encore sur ça. Parce que c'est important pour que vous sachiez, il ne faut pas oublier tout de suite.
bato ya kulungu aza na biso te akoma na Eliezer Tambwe, donc alongwa na parti biso toboyaki ye kopoursuivre ye na justice po perdre mandat mpona kohonore kaka mémoire ya papa na bango. Donc nous, il ne nous fait pas peur. Et Muchoko, aza Muchoko, muyaka koki vote Muchoko te. Na cessé le message, il faut vous passer à yango wana. Akobongisa kuna epa na bango, aya akobongisa awa te. Donc moto na moto azobongisa esika na ye. Wana oyo nyonso bazosala eza kaka koluka kaka kozwa quelques voix par-ci par-là, mais ayebi place motu na ye ezali eza nde kuna kingwanga. Donc mpo bandaka la bamonaka ye na kasongolunda wana te, ça fait 5 ans. Donc bamonaka ye te. Et lelo mpe comme il n'est pas en solidarité avec nous, oefuta mbisi ya ngala uzimbeke na babanga heka siège, donc c'est un ingrat et les gens ne peuvent pas faire confiance à un ingrat. Azwa siège wana au lieu participer na biso tokende bureau, au lieu participer na biso bayaka ekende ko participer na baloba esika oyo ake s'affilier. Donc voilà message bosengeli ko faire passer. Premièrement, je répète pour na kulungu c'est un ingrat. Siège wana biso, son papa était cofondateur et abima na bavoie ya biso nyonso. Voilà que moi ayoki elengi ya pouvoir et abosani ba bien fait ya parti, ba bien fait ya biso nyonso na Jonathan na biso bato tozaki na liste et alongwe na ye welo we futa mbisi ngala. Donc ba voix wana soki voix wana me mango kuna profiter na bangala et na disons na baluba ole profiter na biso bayaka polo bilobi tozulango bokonzi. Donc ye kaka ye moko na kati ya parti wana po nini ya kozala nango na parti wana ya baluba atako ake na siège azwi siège moko ake nango kuna po nini ya kozala nango. Or biso toza parti tozoloka tozala na badepute ebele na parti na biso ya bayaka, comme ça tozwa pouvoir oyo ya biso bayaka. Donc aza ingrat abosani ba bien fait ya parti oyo nyonso biso tosali na papa na ye tozalaki ne malamu ye aye azwi vertige. De deux ake kokota parti ya muluba siège wana soki azwi yango amemi yango epa baloba avantage nini biso tokozwa yango tokozwa. Or mieux vaut na parti ya bayaka oyo ke non soki biso nyonso tobimisi badepute ebele tokozwa pouvoir ye na voix na ye moko wana eloko nini bakoki kopesa ye oyo azwi na compte ya parti comme administrateur na compte ya parti. Donc azwi yango te puisque aza député au nom ya parti, donc aza député ya place mosusu te. Donc kuna place akei akopese te même ate aza élu po akoka koyela biso bokonzi toza nango besoin po totongaka songolo ndaka. Alors oyo azokosala ce sont des avantages en tant que papa na ye azalaka pasteur moto ya missioni asala ONG et bamindele nde bafinansaka papa na ye lokola akufa en mémoire ya papa na ye bazocontinue ONG ya papa na bango kosala oyo azokosala. Donc sur le plan politique il ne pèse pas. Bayoka nano ata mungongo na ye te, bayoka nano ata mukolo moko azwa voix te. Or on a besoin de politiciens, on a besoin d'un député po akendaka kolobela bato. Eza likambo azokosala eza ya ba ONG akende kolelaka na poto bapesa ye biloko. Or le pays doit se construire awa au niveau des institutions, tous à la représenter. C'est pas un baba qui ne dit rien, qui ne fait rien. Kaka azawana kaka ouverture kaka qui député kaka pour la couverture, pour la protection, mais le reste azane mutaba ONG. Yemoko alobana yango aza acteur à développement, azane politicien te. Bon yango wana koka kolobate, yango wana koka kosala la biso défense na niveau ba institution te, or yango tozana yango besoin. Alors, il y a Misato Muchoko akende ko investir ka kune pa na bango bachoko, muyaka ko investir pa na bango bayaka. Donc papa na ye bavota ye kuna na bachoko et pisika pe basala ka misala awa soki azoko ya c'est justement pour nous distraire parce que ça fait 5 ans aya wana te asala ata action moko te.
muyaka pe bako voter kare pa bayaka esika na bango pe yango nde akosala musala. Voilà les 3 messages okoki koloba. Donc pour me répéter, 1, azali ingrat abosali ba bien fait nyonso siège à parti eza ya parti malingi ko reconnaître yango te totiki ya mémoire ya papa na ye o tozalaka na ye malamu nyonso tosala biso ye atako ye abosani yango ke tosambela mpona to récupérer parti wana torata kutu na prison parce que tosala bafaux en écriture po papa na ye bavalide ye bavalida moto ya en vivant te eza nde ebembe bavalida mpona nini manœuvre na biso mpona koluka ke non mpe siège wana toperdre yango te mpo soki akufaka avant validation ya mandat aza député te balingaki batala na liste oyo alandi ye aya kozwa place de 2 esika amemi parti wana soki lobilobi bavote esika akei eza parti ya bayaka te ata koya abimi amemi voi na ye wana akozwila biso eloko te me biso na kati ya parti ya bayaka tokobimisa badepute ebele soki tobimisi bango en fonction wana nde bakopesa biso bokonzi oyo toza nango besoin. Donc esika akei il ne pèse pas il vient akomemela biso eloko te. Et de 3 moto na moto abongisaka esika na ye ye depuis bavota papa na ye ti sikoyo ata eloko batya te ata libaya batya te mpona nini aza mochoko akotonga epa bachoko aozoya vers la fin ya mandat. C'est une pure distraction. Muyaka akotonga pe epa bayaka du muyaka akoko vote muchoko te muchoko pe akoki kovote muyaka te puisque moto na moto il faut atonga kuna epa na bango. Merci. Voilà. Sikoyo Baluba wana déjà avec ses discours yakoloba Baluba accueillir pas Baluba biso parti na biso ezaya bayaka. C'est comme si les bayaka les ont mandatés. Bayaka bazakaka na changu te bazape na kanduka. Et aujourd'hui Christophe Mboso yazanani azanani boni boyi. Mais il est là, à côté du chef de l'État. Il fait son travail, en toute sincérité, sans flatterie. Avis sagesse na yati. Vous allez vous mettre là-bas. Le kola bobé banana ba Christophe Mboso ango. Mbotraïsa bango, c'est qui vous ont encadré. C'est comme ça que vous continuez avec cette politique. Bande Konangaï, il y a ce que nous appelons la dérwandarisation que nous avons lancée. Parce que bah, il y a un discours et un modèle. Ils ne sont pas différents d'un 23. Wana Baluba, bole kisaka message wana na CCC. Et ceux qui viennent nous infiltrer, bale kisaka message na CC. Et on s'est dit, bandeko, on doit rester là, en train d'observer Total Akabatou. Et votre expérience et l'argent que vous avez acquis à travers l'État, nous allons vous affronter. Ba commissionnaire na bango bazo sauter mokom. Na loba kana binawa. Moko solo bawana ke non voilà to na ko kende ko yebisa mutu boye to bloquer parti 1 ozo bangani ni bozana mbongo bozana experience ko leka biso biso tozaka na kamwa premier mandat na biso to na mbongo pete ngayo nazo belelaka awa na lobi nazana posa ya mbongo ya ke to déposer ba candidature ya ba candidat na biso na sengi mutu ya ko tiko pesa biso minimum $1000 na mois d'avril. Et ezana ba o bazo comprendre. To pesi numéro tolobi okomika kombo na yo. Ngai monsieur Ntimba na vandi na mboka ya Angleterre. Na kopesa $1000 na ngai. Soki okopesa siko parce qu'il y en a qui donnent sur place. Numéro na ngai ya contact yango. Ngai moko nde nazo benga ka bato. Soki okominga moko na bengi yo. Eza plus 243 891 515 061. Au commune numéro 1. Plus 243 891 515 061. Kokoma na oya masolona de pitete. Oyo ozana makamususu olinyo adere na parti ainsi de suite.
Mais owana eza makambu ya mbongo na vidéo ya ko rappeler ba. 2 opérations. Au kati vidéo ya bien au tindeli biso. Tozali kolokota ba vidéo. Ne pensez pas que bino bokobeta chuta sima bozonga kaka. Bosali biso mabe mingi. Et ce sont eux, Bazakuna les flatteurs. Allez, Eliezer doit clarifier sa position. Et pas nani. Naloba clairement que M. Tambwe na qualité na ya député national. Il est membre de l'Union sacrée. Mais action commune pour la République. Eza na kati ya Union sacrée te. Ce qui muto akoloba ndenge wana, c'est un flatteur ayebini nyazoluka. Oyebini place du chef de l'État Abima. Ni vision na yo yebite. Kakawana, la vision du chef de l'État, la vision du chef de l'État. Vision ya chef de l'État ngonini. Vandi sa yetuna vision ya chef de l'État ezani. Incapable d'expliquer. Oh le peuple d'abord. Yo tangu to salaka le peuple d'abord uzalaki. Le peuple d'abord eza likambuto bimisaka na élection. Oh ya 2011 quand papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba salaki candidat. Et moi tangu j'étais au front. J'étais au four et au moulin. Yango bozomona tokomi wapi oyo komi télévision. J'ai conçu ça, je me cachais na cimetière. Nga. Parce que ma tête était mise à prix. Il y avait une émission spéciale au Basala contre M. Tambwe na Digital Congo, tout le monde le sait. Et quand vous venez d'arriver, vous pensez, avec tout ce que le Rwanda nous fait aujourd'hui, nous oublions ce que vous nous avez fait. Et vous nous brandissez quoi? L'expérience Yanine Yakoboma. Yango batu bayebite, babimiwana, oh balobeli, carnet d'adresse, Félix Azana carnet d'adresse. Depuis qu'il est là, n'a eu de peste. Moussala na yebazaki konome yewapi. Et le propos, oyo alobaki makambo carnet d'adresse, etali kaka ye. Du moins, Moutoya a eu parcours tenda kotika lake. Non, voilà. Il n'est pas villageois comme M. Tambwe. Ça, nous devons nous dire des choses. Tous les candidats que nous voyons qui se manifestent, candidats président de la République, Bande Konangay, Bande Konanga, Totalan. Est-ce que vous connaissez combien de candidats qui cherchent le pouvoir auprès des Congolais? Ce sont les gens qui vont dans des officines. Aye awa fundi mboka na ye non babetele maboko bazomona ye ke oyo marionnette ya solo solo. Nous allons dérwandariser. Omoni bino titoko délivrer bien. Nous allons dérwandariser tous les systèmes. Je vous dis, avec l'action commune pour la République, mission Tomi Pessi Angoa. Ceux qui ont mis en place les systèmes, ce sont des hommes comme nous. Et nous aussi, nous sommes capables. Il y a qu'à démonter ce système-là, implanter la vraie politique. Nous sommes fiers parce que la plupart des gens qui viennent adhérer à la serre, et belena nous basa la politique te. Nga nazolo banabatu, ceux qui ont benyenga, nazolo ka parti a okende kwa adhérer. Nalobi papa, ozolo ka parti nini. Parti oyo ozolo ka nga na koria, na kozwe la yo contact. Nous sommes comme ça. Tozolo ka... Nalobi, batumoko boy. Batumoko boy. Et le parti qui a commencé maintenant, n'a pas tout sans expérience, sans argent, talandenge zo bouger. Babi miseka ka awa, boyo ka batu ango bazo sala politique. Incendie salemi na prison ya Munzenze. Prison ya Munzenze zana goma. Et salema kiwana. Balobi o ba M23 ba ke ko cha ba Rwanda ba boki obi kuna lokuta batu bazaka ka ndengwana. Ezala na ba tweet na bango. Ezala na nyonso na bango. Les réseaux sociaux, vous trouvez que les menteurs, oh balobaka que fils du serpent, ceux qui ont kosa, azomona na kaneti azolo ba vérité. Parce que c'est leur deuxième nature. Incendie Salemi parce que batiaki ba singa mabe, singa courant, heureusement batu bakimite, batu pe bakofite, mais biloko nde ziki, eh ben voilà, c'est normal. Et ça les makanango pe, même na bamboka neti oyo. Et ça les makanango. Et nyonso vous voyez dans le noir. Et après bolobi, ngana lina comme député. Oligno comme député wapi pour faire quoi?
na ligne naza candidat président de la République. Et comme il m'a boqué Nengezawa. Et comme il m'a sapoko. Même la personne qui n'est pas convaincue, il y a que Awanakosa les côté. Abimi wana candidat président de la République. Théâtre. Théâtre, kaka. J'ai dit aux gens que nous allons vous apprendre à faire la politique. Nangonga oyo, ozomona bousculade na Chikwit. À Sergio. Chango za liboso, chango za liboso. Chango liboso. C'est là, c'est là. Quand les capables vont s'enrôler, les Andengwan, Genèse Kaloume venait d'adhérer. Bousculade, Tangwakeko se faire enrôler. Kolekisa événement oyo boyete la femme capable mwasi alenda vision ya kitoko pona bana ya Lukunga en général pe ya Munga Fula en particulier Madame Genèse Kaloume Njolo présidente ya Union de Lukunga ngonga na ye kokaki pona akende ko remplir devoir civique na ye Lukunga mobilisé ba militant ya ACPR Action Commune pour la République pe ba membre ya ASBEL Union de Lukunga bayaki ebele na triangle ya Cité Verte pona ko accompagner sœur Pendeko na bango botala ambiance ezalaki total Madame Genèse Kaloume Njolo ye oyo na équipe na ye carnaval motorisé et bandit route ya Kimwenza ezalaki ya koningana bakei tine école Sainte Rita esiko wapi azwaki carte de lecteur na ye pe a remplir ba formalité nyonso pe na suka azwi carte de lecteur na ye na ko se faire enrôler na district ya Lukunga yango na ko senga population nyonso en général de la ville-province de Kinshasa va se faire enrôler massivement et la population de Lukunga en particulier.
parce que avenir il y a des dirigeants na bango choix et ça bango de bakopona ba dirigeants oyo bako gouverner Congo na biso. Ngonga yango oyo bana ya Lukunga pe bana ya Mongafula bozwa ba carte de lecteur na bino soki bolingi bo voter utile le 23 décembre 2023. Madame Jeunesse Kalume mwasi oyo atonda ba initiative ebele ye pembeni na ye alingaka te mutu a souffrir. Capable Philomène Tangwayaki Omoni na ba fanfa ayeti na structure na ye. Nous allons adhérer là. Na kopesa micro na mbongo moko ayebisa biso nini etindi ye po adhérer na parti oyo. Parti oyo elingi ko servir et non se servir. Notuna, mama, oti na mboka nini? Na France. Nini etindi yo boya kwa adhérer na parti oyo ya ser? eloko etindi ngai ezali vision ya parti ya honorable nazelaki dès le départ natambolisaki natali évolution tokomi vers fin mandat namoni te atikali les mêmes achangé te yango wana nalobi non il est temps pour moi nakota na aser nasalela mboka na ngai na kombo na ye eza capable nani? capable Philomène naza kuna naza mpe awa na Congo na Lukunga. Mobetela capable Philomène Maboko. Cherchez à mentir les gens. Le moment est venu. Nous allons dérwandariser. Bande konangai. Toza kosalaka ba liste ya ba politiciens qui sont en connivence avec les Rwandais. Ceux qui sont en connivence na Rwanda te, bazan connivence na ba bazo soutenir le Rwanda. Oui, oui. Tozo kende. L'identification. Naloba nabino. Ceux qui tosala ane ya identification. Ane ya mbutu mbutu. Na ane ya kanga muyibi. Mbula oyo eza mbula. Eza ane ya dérwandarisation. Ba Rwandais babatama mingi. Ezala na ba service. Ezala na armée. Ezala na la police. Ezala parmi les politiciens qui vont chercher le pouvoir. Au lieu à kosala que ba Congolais ba linga yo ba voter yo kenda koluka. Tiba nomination kuna. Tiba nomination. Omoni bino. Toko délivrer bino. Toko délivrer bino. Et nous sommes déterminés, bandeko. Politique et ça, les makandengo anate. Je vous ai dit, nama indom. Gouverneur, vice-gouverneur, les deux. Bazaba toi, gouverneur ya ville ya Kinshasa, Jantiningo Bilambak. Mais ce que tali, gouverneur à lobby, allez, bokende ko yamba yete. Mais yetangwa titi tala, bota la descente ya gouverneur avion. Et quand dans une province il y a un problème avec le gouv et le vice-gouverneur, on risque de bloquer le fonctionnement de la province pour des intérêts égoïstes. Mais où est-ce que vous mettez ce peuple-là? Bangoni osomi baleba na maindom. Muluba azate. Nani azate nengo zoloba parti ya baluba. Mupaya zakunate. Mais quand vous lancez na ba polémique, le peuple n'attend pas ça de vous. Azana posa mona kanenge bozo swanate. Azana posa zomona ndenge nini bozali
komouye ba maillon pour les satisfaire, pour qu'on ça quelque chose. Et le gouverneur Gentini Ngobila, qui est le parrain de deux, il a tout intérêt d'éviter que province soit à la bloquer à cause il y a polémique et à 2 individus. Parce que Bango sont mis balé, ils appareillent là-bas. Bande Konanga, yango biso côté na biso. Même bagage na biso, bazo sensibiliser sur l'échange patriotique, sur l'adhésion au parti et sur l'enrôlement. Nous sommes même ceux qui t'ont koseka. Un message passe. Assez chaud. 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 Le capable est chaud. Chaud. Donc au banga to bangisa. Bangisa. Assez mukili mobi. Mobiba. Bako liende. Assez bilangada. D'abord. Puisque et puis na sepeli na mobilisation. Capable de goro ngenge. Capable de fourmi. Capable Annabelle Basakisa. Puisque na moni bu yelinga batasika. Champion di panzi. Yeyo liko fizo wala mnoka mtu. Capable solo. Yeyo. Non, yo, ah oui, c'est beta te. Beta bangunia. Uyoki, toko banga to toko bangisa. Toko bangisa. Ne babanga kaka. Puisque ndenge capable président Lobaka. Assez mukili mobimba. Assez ne tombera jamais. Est-ce que et si vous avez fiche na bino Tu vois déjà. parce que programme est aboyi. Chaque samedi tu as un échange patriotique. Na veni Kabinda numéro 102. Na siège na biso. Kuna place to kena kozwa ba information ya mboka. Ba information ya ACR. Bino ce que faut ça l'effort. Quoi adhérer déjà parce que adhérer de ça la déjà. Maman je adhérer qui? Oh, Kala déjà. Adhération Moscou, non ça là on dit. Non, adhésion déjà ça là déjà. Kende aux adhérer déjà parce que makambo comme chochoa. Yango anako. Capable président Azali Banda Bouyebi yango. Toyebi. Non raté. Bouyebi yango. Tozo préparé. Bato Bouyebi na moni bilonga sika. Vous savez bien. Parce que assez Congo mobimba. Mukili mobimba. Tozo panja message tine ba province. Partout tozo kota. Il faut bosser l'effort. Bakota la partie ba adhérer et loko li boso ko bosa na te tango zo rekite mutu yebisa ye aya ko sala déjà adhésion pe yebi balé ba oyo batikala ki bozo ba carte d'électeur parce que vote ezali Yangwana. kati wana yangwe ko sunga yo na maponami oluki na ngola soko za na carte d'électeur ukende ndengeni ya solo kile yo mbongo na jasi soko za na carte wate ukozwango ndengeni ya solo partout ukende boza na carte d'électeur yangwe zo la sake uza mwana mboka ya solo bozo ba carte bokende ko s'enrôler ba onana ba enrôler te bokende parce que kala te zo sila to yogani mais ya mutu ezani tango zo rekite mutu ngai papa ser na lo bakaboyi ya liboso ya kana kusala adhésion o adhérer na parti parce que to zala mokonzi capable président Eliezer mwana Bayer mwana Lupango capable solo oyo zo bunda pona mboko yo yoki assez chaud assez mokili mobi toko banga to toko bangisa assez ne tombera jamais liba. Oui, voilà. Message ezoleka. Bazo sekisayo mais bazo teyayo. L'action commune pour la République. Biso to sangana pona ko sangana te. Et nous sommes capables de nous défendre n'importe où. Et biso to marchakana flatérité. Ceux qui ont un flatteur, il n'est pas de la serre. Makilana ne quotité. Comment est-il possible? Natela kibino ekola wana likasi na kambovu. Bazo bele la biso. Tala ekole mususu waneza na komina makala. Na funa na Kinshasa. Ekole wana bazo komelanga ndeko Eliezer. Okotiko ya kosala quelque chose te. Je suis élu ya Lukunga. Mais je suis porteur d'un mandat national. Dès que nazongi, j'irai visiter cette école. Et d'ailleurs, Nasi Natindi Bemicher Nanga. Oh ya likasi, je dis je vais me battre. Mutuezo baluka. Nakozo mbongo wapi na tongela bango ata 2 salles, ata 4 salles, ainsi de suite. Parce que ezana batu bakipaka souffrance ya batu te. Ngayo basi balakinga. On va l'écraser.
On va les tuer. Bande konanga. Boza na posa mto oboma. Nga yo boya oboma. Boya koboma des sanguinaires comme ça. Nous savons votre parcours. Et il ne faut pas me provoquer. Parce qu'avant que oboma, je vais laisser les vidéos. Nakotika ba vidéo. Les petites réunions, beaucoup de réunions, bozo zo complot, Moutouana s'il continue, on doit lui faire du mal, on va les cogner. Kaka ndenge bozawan, nazo zo kaba audio out, ba enregistrement out. Et vous pensez que ngai, boko vanda, nalobaka, oui, naza mutu, naza namabe nanga, o batu baloba ke, ozo nukumisa, naza pe na faiblesse nanga, nazo ndima yango, mais pona bo vanda, 5, 6 personnes. Vous montez un complot contre Tam. Sans que mon konabino a kokakotine de l'anga texto. Et ça passe. On s'est battu en toute sincérité. Tout le monde a vu. Nini ba kose la bisote. Azalaki kadogo. Azalaki boyena boy. Les gens qui cherchent yaki. Asala moi beze bati ayeka. Mais la vérité reste vérité. La vérité reste vérité. Bisoka ndenge toalia. Aser Benelix. Bazaki kuna basangani na moni capable Martin Alongwe. Paris ake akutani kuna. Ba capable bakutani bazo solola. C'est ça notre famille. Na kenda kia na New York. Bandeko ba uti Canada. Na bandeko ya New York. Toyeto sangani to sololi Congo. Place ba o nyonso bazalaki. Baza abreuvé. Ceux qui étaient en ligne, ils ont été consolés. Va comprendre que la réalité, ce ne sont pas les politiciens qui viennent ici. Dès qu'il y a une photo dans mon image. Oui, je peux rencontrer les officiels américains. Parce que je suis aussi un officiel. Mais ma priorité, c'est mes frères congolais. Bangelote bakoya ko bunda na place na biso. Et si vous constatez les Européens, moko bazo sala semblant na makambo na bino, bazo lobela kaka Ukraine. Ukraine wana bitumango eza na kwe moko. Biso tozaliao, okoyoka ba mboka mususu, bazo beta tali solote. Soki balingi ba beta, il faut batali sakaka. Soki ndenge nini? Non, bande konanga. Dieu nous a fait grâce, ba révélation ba dikobim. Ba o ba financer ka ba groupe armé. Enquête ka ya bango mindele wana ba bimisi. Vous ne sentez pas que c'est la fin d'un régime oyo egomeli biso bato ebele. Nalobaki na bino, je ne suis pas prophète. Mais c'est que tant on a zotanga les signes des temps. Nazomona te Kagame kotikala na position na ye wana jusqu'à la fin ya mandat ya Félix. Même nenga zali kokana wana zokana na ye. La vie de quelqu'un entre les mains de Dieu. Nzambe kande mtu azalaka na bomo ya mtu. Ce n'est pas la mtu ya mwana lobaka na batu. Ozo banga ndoki ko banga ndoki ko banga ndoki. Mais attendez. Mais ndoki angwa komi na pouvoir nini sirio. Église okendaka mikolo nyonso. Et pourquoi vous allez à l'église? Lui pense que allez, Barreta complot ya koboma muse à partir ya Rwanda. Boyokaki général Mounena lobi yango. Et aussi le même complot va se faire contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, c'est faux. Vous vous trompez. Bozo mikosa. Et bino ba politicien complice. Tozo zela bino na campagne. Tozo zela bino. Et nous allons vous rappeler l'histoire. Ne vous en faites pas. Votre histoire est encore fraîche. Nous allons vous rappeler ça. Ba oyo bangoyo. Mais Kabila zonga. Bazo lela yo. Général Mounene, abeteli bino lisoluti. Politiciens congolais obaki complice na bapaya. Bapaya mindele, y compris surtout barwandais. Tant bakoki te netumba, toyoki balabi opération couper la tête. Biso ba compagnon na yeto moni to lui. Couper la tête, tête ya liyo. Biso tokoza la maboko, makolo me tête ezaliyo. Oyo place à Koufelaki. Biso to sombaki ndako yo Hérode Yazaraki vice-président Zaiko Sala. 12 chambres, président oyebite a okutana nani, ba ministre pas et ba généraux pas. Alors,
chose curieuse ngana kangami babaloli makambo nasali GLM une vingtaine de jours après Zimbabwe batikali koboma mzee il fallait écarter et mzee akufeli wapi na Maison Bleue oyo ezalaki na kati ya cour na Palais de Mar alors qu'il y a déjà na bureau au moins na entrée à Palais de Mar oyo bureau à droite oyo place Hérode ya Rosala c'est ça le bureau biso tosombaki na famille Ngwemani tolbi kuna ba porte belé. Un chef d'État ne peut pas être exposé dans le jardin. Donc, c'est un complot congolais et international. Les Congolais ne sont pas basés dans un complot. C'est pour les vrais soldats vraiment justement, soldats il y a la justice, Bakangaki Batu. C'est terminé en queue de poisson. Batu Babimi. Pour nani Batu Baki en otage na Boloko. Bamsou Bakoufi na Boloko. Batu Ebele Bakoufi na Boloko. Ba témoin gênant mutuluko ya gênant yav wa kufaki yazaki commandant à ville à Kinshasa adjaki ordre ba libanais ba osepela neutraliser bango mais s'est retrouvé na Boloko pona nini nakina makala na moni bango tout même colonel dit qu'apenas zaki complice non bango nakina ko mona bango albi bisoté to yebite tien to kangami. Donc jusqu'ici justice et salamité. Batuming bakufi na boloko justice et salamité. Donc pour na yoto babandela sous procès ya procès ko silate yo moni makambo président sali pona na héros national Lumumba. Ba relique zongi. Histoire et silakate parce que ekobomisa batum sous. So biso to tirer ba leçon te ekobomisa batumsus. Parce que Joseph Aïna yo boponi. Mais parce qu'il n'est pas avec nous. Azan a peuple te. Parce qu'il y a un agenda musus. Mais que hier vraiment ça dépendait que de lui ndé ero bakatio mutu. Au moins njeta mbila. Oko okata. Mozo risque mususu bambilo ekoyaki wana. C'est dépassé. Histoire Baturwa Joseph, c'est dépassé. Azan a chance d'être sénateur à vie, titre honorifique, mais Togomé, c'est une histoire triste pour Mboko. Ce qui ouvre Mozaki na pouvoir, vraiment place à Joseph Ezawapi vraiment. Mais en prison, mais moi je m'étonne pourquoi il se balade. Azan a problème quand on a Congo. Mais moi si na yazo loba ki mboka kufi bango babongi c'est comme si bango babongi saki mboka. Moi si na zolba nana. Azoloba alobela na lilita musée. Abi musée mboka kufi. Mais ya zoloba peut-être na sima koko. Est-ce que azoloba en public? On est allé ba interview à cachette. Bilan na bango ezanini. Yo comparé Fati koya Fati. Ozomona banzela banini projet à territoire banini yé bilan na yé ceux qui 18 ans ceux qui 20 ans bilan ya nini pour la seconde bapaya bazaliawa dans tous les domaines nana yena bango projet na bango ekufi jeunesse ça fongoli misu la jeunesse est éveillée projet na bango ya koteka Congo et Sili. Et Boyoki, comment il est déterminé? Nous nous battons. Kaka Yong doit comprendre. Tala siège à Kibombo. Il y a Aser Kibombo. Baza Musika. Bayoki Kaka mu pepe sangoa. Bazu biro, bafuti inane, ba décorer action commune pour la République à Kibombo. Nous attendons les sièges de Kikwit. Tozo c'est la siège à Matadi. Lokuta wane kosila bande konanga na pesi bino numéro pona kotinde la biso ba vidéo ya ba inconstant otinde lingai awa même ba o bazoya ko bata mana union sacrée. On a besoin de vidéos, on a besoin de vidéos parce que vous risquerez de vous tromper. On doit montrer aux gens que non, voilà quel type de personnes qui viennent vers vous, des démagogues.
ayibi mbongo na bino ayibi aye na mbongo wana ya ayiba ba million aye ko pesa bino ba miette et vous l'applaudissez. On ne va pas supporter ça. Nous allons dérwandariser. Naba obazana armée, naba obazana la police, naba obazana ba service, naba obaba tama na classe politique. Bokoyoka. Le Rwanda est monnaie libiso parce que les complices sont avec nous, vivent avec nous. Et quand je parlais de l'union sacrée, c'est tout le monde qui regardait. Maintenant, quand Augustin Kabouye est venu, je vous ai dit que nous avons un parcours avec tous ces gens-là. Nous avons un parcours. Si vous trouvez quelqu'un qui s'est battu, qui parle mal de M. Tamboué, il faut t'aller bien. Parce que les combattants se connaissent. Natiali bino je kobeya yakala. Natiali bino même ndenga komi, ça c'est notre parcours. Soki otalinga ngai ndenge moko, ainsi de suite. Natiali bino Fabrice leki na ngayo. Natiali bino batu baza ebele, soki otali nazana kacha ba combattants, ainsi de suite. Ça c'est nous. Mikolo ya ndenge waneza mikolo ya yeke. Soki obanga kaliwa obata mina ndako biso to alibanda. Moi je vis la classe politique ndengo mona kabangwana. Bakosa que nous allons dérwandariser et la classe politique, l'armée, la police. Nous sommes détenteurs de grands secrets. Et aujourd'hui, allez, et ceux qui viennent d'arriver, comment flatter. Comme il prie Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. Et leur commissionnaire va sauter mon Tozo c'est là capable de bisika nyonso bazali. Restez et observez. Et nous comprenons parce que le Congo ne vous appartient pas. Même dans le Congo central, capable SGA, à Kenda Jikuna, à ça l'échange patriotique na Kaizobe. Tozana Tchela. Et les capables sont parsemés partout. Est-ce que vous savez comment nous avons eu l'audio? Il y a secrétaire général, il y a ABG. Il y a Tindeli Moutou. Nous avons le capable partout. Mise au point, lettre Nabangou, nous attendons qu'on saisisse l'instance. Moi, j'attends que vous puissiez me confronter avec qui que ce soit. Tokende. Vous voyez, Bakanga bien te. Nakenda prison, mettez-moi la photo là. C'est la photo que j'aime beaucoup. Nakenda prison, Bamata Bakita, il va demander pardon. Il pensait que moi je suis un petit esprit. Nalinga Katende Moutou a provoqué. Nazali Koye Bata Kombo a parti Nabil. Je connais même le dirigeant. Naebi Atabat. Bokende Kofanda Wana est parti à Balouba. Mais Bokeye pas Moulouba Koflaté. Bokomi Wana, nous sommes dans la vision du chef de l'État. Notre candidat en 2023. Des flatteurs comme ça. Bino, nous allons vous démasquer, ne vous en faites pas. Nous allons vous démasquer. On n'acceptera plus que ce système-là s'installe encore. Non, c'est faux. Et Bandeko, Boyato ça la politique. On a besoin de députés capables de changer la situation. Les compatriotes, les opportunistes que nous trouvons parmi la classe politique. Les opportunistes qui vont de génération en génération. Basala kamusala mususute, nyonso, l'État kosombe la bango chaussette, asombe li bango sous-vêtements, asombe li bango cinglé, atangisi banana bango. Tout c'est sur le dos de l'État. L'État wane zayut. Na simanangwa le baye baye mbisi onzembo abini bina azobina na yo lokola zakande kunayo. Et pendant tous ces mandats, qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a été avec vous? On était au four et au moulin. Balouba Kinabiso, vous allez vous épuiser. Et le sens de notre combat. Notre combat est connu. Notre combat est connu. Attention que sali semblant. On va vous rappeler que Moutouana t'es. Un jour Israël parlait. Tangu bato batindaka ya AFDC baba na kofinga kabiso. Ouais, les rasui $700,000 et pas Ibrahim et pas Moïse Katoumi. Nalobi nazota la bangu. Oh les communicateurs de l'Union sacrée. Nalobi nani a nommé Bin. Nani a nommé Bino Moukoloni. Campagne Yango, allez vous enrôler. On va se retrouver sur le terrain. Tokutana sur le terrain.
Je salue encore une fois de plus mon frère Israël Moutom. A rappelé Bangwa Lobi, Tozo ministre de l'économie, Tozo combat M. Eliezer Tambouassal. Israël ne vient pas d'arriver à Kinshasa. Sango Yayo Yango, est-ce que la régie peut nous mettre ça? Laissez Eliezer, Moussala député de Yangwal. Bravo mon frère Eliezer Ntamboué. Moi la kolo le pango. Défendre le pango à Tatanayo. Défendre le pango. Bobeta ministre Bambodi, Abu Porta, Bobeta Bambodi, Abu Porta. Ezaki mbongo no utaki nango na ndako teza mbongo ya leta, faut balandela yo député landelo komi ko basiko o diaboliser député. Ministre économie a uti wapi? Okobetelanga lisolo ministre économie a uti wapi? Lisolo Eliezer na mboko bato ebi yango Eliezer place a uti na mosalo asali. Les risques que le garçon a pris pour devenir député là où il est, Eliezer a un parcours à défendre. Okobisanga ministre économie a uti wapi? Azaka wapi a uti wapi? Parcours politique naïe. Est-ce que Toko Yebango, Totier Eliezer de tout ce qu'il a fait, même s'il n'a jamais été politicien, mais le risque qu'il a pris pour ce pays, Totier ministre de l'économie, je ne sais pas bien la réponse. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas. Ça, c'est le témoignage de notre combat. Je peux mettre autant de personnes, même temps où on était à la cabine, mon vieux Martin Fayoulou, quand il parle de M. Tambou, il ne parle pas pour rien. Martin Fayoulou a chalobé là-bas tout combien? Moi, je suis le pango Eliezer Tambou. Asali makambu mingi pona mboko yo. Batu oyo toko décorer lobby pona démocratie ya mboka oyo kobima totanga ba kombo ebele ba kombo mususu boye ba Eliezer azana kati wana. Ndiko ya moni pasi ba beta ye toko kende ba marche ba kanga ye ba boma ye ba caméra mais ndeko azalika kana kati ya etumba ya mboka. Qu'au témoignage, ça témoignage sur combien de personnes? Et vous pensez que à témoignage que Kabou, j'étais avec mon vieux là au front tous les jours. Des fois, Batobazo qui m'a tosanaye. J'ai toujours regretté du fait qu'il n'a pas compris que ses pouvoirs, c'est son pouvoir. Oyo komi Batoba kenda komeme la kaye nani Maman Maria Vandi kuna après akeko sali la bango bokoko na moi. Et elonginae qui chrétien zo kendaka ko se ternir malem bakadre akuna bakeba zo sale la bango basi basale libino kisi tozo ze la bino na élection. Nous vous attendons. Tozo ze la bino boya to bunda mutoya na discours na ye yo kende basale la yo kisi yaka to kutan bosi bomone lonja kisi bino. Ba théâtre wana boko salaka na kisasa. Bande konanga na zo suki sawana pona lelo. Mais il faut boyeba que l'attaque de notre avion, c'est une provocation. Et chaque Congolais place à Zali, ayeba que tokomi na kati Bitumba. C'est pas pour rien que je vous ai mis cette affiche. Na ilamba na mwindu. Nous devons dérwandariser. Penser que le pays appartient à celui qui est chef de l'État aujourd'hui seul, c'est se tromper. Par conséquent, Moutoua modèle ouane n'osez jamais ni les voter. Attention qu'il y a un bandengani. Tozo zelabino na élection. Tozo zelabino mukolomo kwa kolena. Nous sommes fatigués. Na ba démagogue, ba escroc, ba menteur, les traites, ba complices ya ba rwandais. Naba Ougandais qui viennent nous diriger parce que kotambo la biso na mitou. Je vous invite à l'échange patriotique de ce samedi na avenue Kabinda 102 na commune à Kinshasa. Il y aura d'autres interventions. Bakoye bisabino, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous voyons la chose? Comment nous faisons la politique? Bande Konanga, tous ces gens-là, nous soutenons la vision du chef de l'État, tournaye, vision du chef de l'État. Oyebeli en wapi. Bakolo le peuple d'abord aux abisso. Tant que tu yebisaka batu pesa moninga sourire, nous faisons la politique qui a kosekisa mutu. Que tous les Congolais, nazolo bana batu, tozana politique ya kotia arrosoir, na position ya ke mutu nyon soma yezwaye. Voilà pourquoi il y a bousculade d'adhésion à l'action commune pour la République.
Samedi, ceux qui ont en retard, au cause de plastique, nakati. C'est à 9h qu'on commence, de 9h à 12h. Nous avons annoncé que na kozala na Los Angeles le 4 février. Au côté kozwa moi, tant na musala, ceux qui ont appelé, oye le 4 février na Los Angeles. Toko pe sabino adresse na air toko banda. Mais le 4 wana c'est un samedi. Au côté kozwa moi, repos moko na musala, oye to sololi. Si kaka makambu ya bete la kaka yo masolo lokola mboka ngweza ya binote. Masolo ya face à face. Na masolo ya ke tozo kuta na tozo solola. Mikolo pe ebele to kuta na katendenge bana mutu ba kuta na. Na sima to kangi ba photo to sololi to échanger ba numéro ainsi de suite. Et pe ça ka bien. Et pe ça ka bien. Les 4 na kozala na Los Angeles. Na Californie. Les 11 na kozala na Illinois. Na kopesa bino adresse na bisika na kozala. Bande konanga. Vous m'avez sollicité. Nazaki na Washington, Seattle. Très bien. Je me suis senti dans ma famille. Na wuti na New York. C'est pour vous montrer que je ne suis pas venu me reposer. Nous devons tout faire parce que votre pays a besoin de contribution. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Bao bazana ambition politique boya. Mais nous avons besoin de $1000. Au plus tard au mois d'avril, pour la candidature, il y a un candidat qui a bisoto déposé yango. Et je sais bon. $1000. Au Bénin a plus 243. Donc, t'es au commis message. Plus 243 891 515 061. Plus 243 891 515 061. Au commis message, comme on a Floribert, na vandi na mboka Espagne, na kopesa $1000 ou plus, parce qu'il y en a qui donnent plus, numéro nanga yango. Après, ngamoko na ko contacter yo. Na obenga yo. Bien que des fois décalage, ba obaza en Europe, tozo benganaka, tozo seratane, bozo la muka koloba, osimba, bino bosi bolaj, moyen pe ya kobenga bino plus tard, ils ont payé ça bien pour éviter d'être impoli. Talaka biso ba village. Bande konangana suki si wana pona lelo, tokutani lisusu pona masolona député. Yebisa ye, ti toko délivrer bino. Tomonani. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.